to maramusu su photo dénoncer yango po mutu pa mo nango peza mabe po atika yango to yebi ke pasteur na biso ko tika no yango te po na za pena domaine na yo côté base côté actualité za pena domaine na yo na vandi sikoni. Comment expliquer état que pasteur aucun ne signer contrat moro boye au sala makambo ya film pe film ngo suka ka film normal te film comme ngo susu makambo ya film au jeu rôle ya Satan mais biso to comprendre au jeu rôle ya Satan au jeu rôle ya faux il y a faux prophète faux pasteur wana kuna connaît na ngauti za ngo normal mais côté ya makambo ya Satan de papa na biso beti libana pasteur de nilesi na pe biso kuto bule bokaboni donc biso kuto bule bokaboni ngo wanga na kipenyel boko tsana makamuna ete boy mais nzoka nango pasteur nzoka nde ba préparer déjà plan na bona penyel tout le monde a kaka boy pasteur Denis Lesi ye wana na penyel ba vandi sus do lokolo na lokolo esangani de lokolo na lokolo esangani ye na penyel au côté bandimi no nini bandimi bofungola misu bino pe bandimi musu to yebaka te bachaka bino na kisi yo to nini pasteur na biso Denis Lesi te zonga no nzela pe zonga na nzela ozona batu oyo ganyaka ba am na bango tongo banda osala musa na yo o ganyaka ba am na bango pene bele tiko bato ganyaka ba am na bango wana tongo bazo mono sa mamba boye est-ce que bakondimele susu nzambe na yo ba mission oyo ya Fabregas bakimaki na poto bonyi bosala nzembo boyemba oui boza ba mission bokoki jamais ko kanga talent na bino c'est normal faut boyemba faut bosala boye mais na niveau bokomi ko no mo potande de Fabregas buzoba bino bokimi na poto bwimbo ye manzembo bo pesa ke no papa na biso Fabregas to pesho mbote do bo pesa mbote monde ti alicho est-ce que nzembo o bino bokosala wana vraiment o boyemba na poto bokosala boye est-ce que nzembo wana bino bokosala neka Fabregas azana kanda na bino boye ba visa na kuta soka na Congo te ke no zelongo so na mboka nini neka azana kanda ka boye azwela ba visa soki na Uganda e soki na soki wapi a dépenser ba mbongo na e bino pe bo sali nzembo beti niveau Fabregas a lokaka bino chaque jour na douche aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Nzinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour, bon poto, bon mokilimo, moi c'est Francis Moté Chando, garçon de l'X. Francis Moté Chando, garçon de l'X. Naïe déjà à Wadi, beau s'abonner, beau commenter, toujours na kata la Nzinga TV, chaîne à vitesse, chaîne à actualité, nulle part ailleurs, ma boeza kana kata la Nzinga TV, di chaîne à vitesse, chaîne à actualité, quand on est Francis Moté Chando, garçon de l'X na lo baradi. Tikana vandi ça la patronne, bino morbo ebi mutoni na boradi, la patronne maman la Nzinga l'investisseur moi ça ma calci moi ça longa bitumba ba 2000 personnes 3000 personnes maman la Nzinga longa ba longa bango di bakisela ga lisusu nani la japonaise et s'il était 5 fois maman plus koko de maman la Nzinga TV yene makambo awa ne makambo de tikana vandi ça mana mimosa na kata Berlin maman na biso lisusu il y a un autre m'a dit Yolan Mombele 4 fois maman dit Tikana Vandi ça les grands jogo mutu o asopara Cristiano Ronaldo Tikana Vandi ça les grands jogo mutu asopara Cristiano Ronaldo dit logos kunga nde makambo le grand jogo na biso ya famille de la personne ba mot de personne zali Tikana Vandi ça makato kunga de Atlanta maman na biso maman kato kunga de Atlanta de maman sociale émission na biso le bandit qu'on a bandit sur émission bokota Francis Moté Chando garçon de l'X di kolo maloba ngam na botama na maloba mona beba botami na maloba ngam na botama na maloba dossier na biso le za pour na papa na biso pasteur Denis Lesi Toso la pena lelo pasteur de Lesi soit kiti vanda pena soit kiti vanda. Donc lelo pena papa na biso pasteur de Lesi na vani so kiti de to vanda pena toso.
par rapport à film na yo o signé contrat papa na biso pasteur Denis Les nazo bengo pasteur Denis ngana pesa ba pasteur respect mingi nzamba lobi to toucher ba ouais nzambe te mais soki to moni mabe to koloba eza bongo enyi ko bateke no soki mutu aza pasteur soki aza ouais nzambe ndenge mo pe nzamba lobi to simba ete ata sali mabe to vanda kimia Francis Motonzo garçon de liste na ko vanda kimia te domara mususu photo dénoncer yango po mutu pa mona ngo peza mabe po atika yango to yebi ke pasteur na biso ko tika no yango te po on eza pena domaine na yo côté base côté actualité eza pena domaine na yo na vandi sikoni comment expliquer état que pasteur aucun ne ko signer contrat moro boye au sala makambo ya film pe film ngo suka ka film normal te film comme ngo susu makambo ya film au jeu rôle ya Satan mais biso toujours comprendre au jeu rôle ya Satan au jeu rôle ya faux ya faux prophète faux pasteur wana kuna okone na nga teza ngo normal mais côté ya makambo ya Satan nde papa na biso beti libanda o beti libando beti à côté fara pe na poto pe na bubu ki on libanda de photo le bilora. Comment expliquer que pasteur Moussa Nzambe donc moi sur oyebi so makambo ya contrat jouer koto yo jouer ka Satan pourquoi boyagité atako za makambo mbongo tout on a que za makambo tala mbongo ne passe même biso tala mbongo passe zo même ba pasteur mboka na biso pe ba pasteur ya mboka na biso photo lo ba makambo susu za makambo susu pe photo dénoncer yango to lembi ko bokela bino ba fleur to lembi makambo ba win photo lo ba yango pe. Comment expliquer ton mono tina ba répéter ba nani tina ba répéter ba Robino Mundibu tina ba répéter ba Fabuga tina ba ranking puis ozondi mayo mo za pasteur ya pétasse nazo baté bandimi oyo kenda na église papa na biso pasteur Denis est-ce que vous pensez que conseil était et moi pena boboté meta bobité pasteur marambo tika na so sai marambo to sous église té c'est que na bandimi boto tika pasteur na mabe mais photo lo ba yango photo le bango pasteur photo le bango to ko tika la ga sika moto to bokelo ba fleur non tout le monde ko danse mususu to bina a matimba kanga makolo na yo donc pasteur mboke lengi mboke se kufa kala c'est que mboka de kufa na ko le bi fachi beto oui kanga moko na mo bina pasteur pena chepena ko matimba a ozo sa nini kanga makolo na yo donc mboka na toko mona bimona meso mais longa c'est pas na passe ta pena dans za pena tout ça pour ozonga ndo za kala photo passer zonga no nzela so landanga pena Francis Motonzo no garçon de lix pasteur na biso Denis Lesi te zonga no nzela père zonga na nzela ozana batu oyo ganyaka ba am na bango tongo banda osa musana yo o ganyaka ba am na bango pene belé siko bato ganyaka ba am na bango wana tongo bazo mono sa mamba boy est-ce que bakondimela susu nzambe na yo est-ce que bondimela susu nzambe ozo salela po mutu o azana kibonzambe na kati bato botala biso o ezala nzinga TV chaîne invitation actualité to lo barango vérité to finga mutu te mais to bara vérité mutu o azana kibonzambe na kati e yebana na ba art na ye yebana na ba art et bana ba art et le bas maman na biso kato kunga de Atlanta de mama leki eh muto za ki bonzambe et yebana kana ba art ne ke non muto za na ki bonzambe mais au biso to monde pas passer za su ki bonzambe te za su ki bonzambe te pour muto za na ki bonzambe o sala makambo o sala te za su ki bonzambe te to ebite so to bengo ki bonini tout le monde bande ko no musu ba pasteur ta bande ko no musu ba pasteur ndi ba se comportaka talande ba se comportaka mais et pendant biso tozo comprendre pasteur était tozo battre so lingini tout le monde susu oui que presto niveau c'est qui singai ya ondi mate pasteur Denis Lesi na pe biso ko to bule bokaboni do biso ko to bule bokaboni ngo wanga na ki penyel boko tana makamuna ete boy mais nzoka nango pasteur nzoka nde ba préparer déjà plan na bona penyel tout le monde kaka boy pasteur Denis Lesi ye wana na penyel ba vandi sus do lokolo na lokolo esangani de lokolo na lokolo esangani ye na penyel au côté bandimi no nini bandimi bofungola misu bino pe bandimi musu to yebaka te batiaka bino na kisi yo to nini photo ba musu
ndeti nga pena bona mo pena pasteur na biso sa babuzoba ndeti nga pena mo pena non pasteur daddy pe ba koma ba daddy faut be daddy makambo zo sala tika po to kokima yeba ke pasteur okima c'est que bandimi tout bozare pas pasteur zo denile si bozo tika pasteur sala makambo zo lobelete ba conseil boza wapi ba conseil boza wapi pe même lelo ba pasteur na biso pe ya lelo beaucoup plus bozo te abato ata mukolo suka te faut te mukolo suka te mukolo suka te mutu alinga mobala mutu te alinga mosa mutu te ya mutu ayina te alula te insala nini te pona ni bo se bazaka mama pambo ipo bébé ke no soto yena mama pambo li yeba ke to kozwa bandi mebele te ya repentance ebi mbuna ni ba pasteur bote ya repentance ba pasteur ba ebele ba pasteur mususu ngana ofinga ba pasteur te bola nanga bie ba bona biso na ofinga ba pasteur te ezana ba pasteur ebele ba sala musala na bango bien mais ma beba komi ebele na ba faux prophétie na ba faux prophétie ko panza ba famille batu yemoko pasteur yelisi yemoko loba ke no nzamba la kisinga ke papa na biso raisi akosonga na pouvoir a chanter le sous que non nzamba la kisinga Fachi Beton na 2020 akozala eli mais toujours comprendre wapi ya bien wapi ya mabe tout est musana nzambe pourquoi to ko mo fingi sa nzambe boy pourquoi to ni kopesa sata force moko boy toujours comprendre mais to fingi sa nzambe ba pasteur bele bo fingi sa nzambe photo lo bango ya bien bozali ya mabe bo komi tellement belé bozo bebi sa même réputation ya bana nzambe bozo bebi sa même qui bo yambina bino likolo ya mbongo tout le monde a musuna ba seigneur ina ima be seni koto eloko bomisa batu na seigneur ezaka mama ba pasteur et indi sa batu na seni bazo wel nana kozala koto sonika futa le bible koto le bible koto siko to kondimela nani to ndimela nani o koto so sali miracle comique abendaki ba plan tout le monde a biso morote tout le monde a besoin de pasteur muto makenena ndenga bien akepa mwana e moizimbi amui mwana toki alongolie mouchoir alongolie ndenga tokaki bobobobo denile sa jui pasteur denile sa jui abi ba bendaki ba plan pasteur pourquoi de kota conflit et pas bande ko na bino ba pasteur bino mo bokoma ko mitia na ba poison futo lo bango pasteur bino moko na ba pasteur do bino moko bokoma ko bomana bino moko bokoma ko yiba na bandimi bino moko ka ba pasteur soki koto atie musique koto matisi concurrence do nana ko leka muninga na bandimi nana ko leka muninga na ko yemba bien nana ko leka muninga na volume likolo mais toujours comprendre bino ba pasteur faut boza be exemplaire donc bino ba pasteur bo sala mabe siko bote ya biso nini bote bato ba bongoli mutema te nini et sa propreté za bien te toujours ebate pasteur na biso de nile singa finga raté Francis Moté son garçon de liste to finga raté na kata la ga ndinga TV to finga raté mais so to moni mabe leki photo loba so to moni mabe photo loba photo dénoncer. Non zonga na koto na to koto na ba mission ya fabrication ba kimai na poto ba mission o ya fabrication ba kimaki na poto bonyi bo sala nzembo boyemba oui boza ba mission bokoki jamais ko kanga talent na bino c'est normal faut boyemba faut bo sala mais na niveau bokomi ko non mo potande de fabrication bozoba bino bokimi na poto Bouimbo ye manzembe bo pesa ke no papa na biso fabrication to pesho mbote do bo pesa mbote monde ti alicho. Est-ce que nzembo o bino bo sala wana vraiment o bo yemba na poto bo sala boy. Est-ce que nzembo wana bino bo sala neka fabrication na kanda na bino boye ba visa na kuta so na Congo te ke no zelongo so na mboka nini neka za na kanda ka boye ajola ba visa ceux qui na Uganda et ceux qui na qui wapi a dépenser ba mbongo na bino be bo sali nzembo beti niveau fabrication lokaka bino chaque jour na douche niveau fabrication lobela bino mabe niveau fabrication nyonga kabino so vena vena bazo nyonga bano bakimanga ngana dépenser ngana sala boy
bino ça peut raison o Fabougas abane ko kanga bina yo pe papa na biso Fabougas o bana ko kanga ba téléphone ba dossier zo bima susu ba bike no akanga bango téléphone akanga bango ba téléphone mais c'est normal kanga bino téléphone boye musala bo se concentrer na téléphone pour ani bino boye musala ba kanga chomi moyibi phrase yo boule ko na Paris ozana suki sa mokili poto za lola te kande to loba mais ba poto bien zali poto za lola te comment expliquer ko c'est chomi pantalon o akene na ngo ya yo ina mbongo no ya conseil na tutu ya yo so pe chomi azwaki mbongo même tasoki na Congo yim tasoki na Congo yosko bulani mbongo o ya zwaki na kata pantalon ndinga kime na bilamba no nyoso wana ndinga zonga ina ngo bo eskizenga ndinga zonga na bilamba no nyoso yo conseil na zo mbongo zo so na agence papa so bo sa musique na bino nde bo kimbo sa click na bino yeba ke click wana e kufa po papa na bino boke bino ba flair te foto lo bango ba flair ezate po so ka boke bino ba flair bo sa musala bete kande Fabougas aloka na bandeli bien aloka kabino lo bela bino mabena kikoso bo sa musala bien te pasteur na biso Denis le sala musala na yo ngai lelo na opeso conseil Francis Moté chez nous garçons de l'X ba pasteur boté ya batu ko banga nzambe ba pasteur botika la ga wana te lipamboli yo yesa mutu lipamboli mutasala ka to zo mbongo watinda mutu kende oluka musala yo pesa mutu nzamba bia zo pambola yo maboko nezo pela moto maboko nezo sala bozo siko mutu wana sala ka te mutu wana za musala te siko lipambolo bozo epse wana azo ngwapi bwisa bisono azo ngwapi yo sa mutu receve libala na bala kende liboso sala mutu anaza mobali to bande donc tout ya liloba na nzambe tozonga na bible tozonga no na bible bato bobima na bible bo pesa biso kanda tozanga no na bible tovanga no na bible surtout na bible ça biso bien quand bino ba pasteur tout monde ba vidéo mususu ba mitakala ba boya siko muto ya yebi nzambe te po aya suna mama nzambe esoya beaucoup besoin de ba pasteur belé besoin décourager batu bozo décourager batu ya ko décourager batu za bien te na bano malebele na bandela on malebele po na bendi ba pasteur belé matoyi mais ba o bosa musa na bino bien net na mona église moko boye on a Congo église en fait banda pasteur aussi ça va être selfie pasteur aussi ça va être selfie bochono selfie avec l'église banda moi c'est quoi on est comme buzobat na temple nzambe une église nzambe aussi ça va être selfie est nini nzambe on mona selfie on atako de promotion pour bandimba mais on est comme bêtise on est comme kindoki photo comme kindoki ba pasteur mboko na biso yango to na mona ba pasteur na biso ba Coutinho Fernando bokenda wapi tout temps ba pasteur bien ba pasteur Coutinho Fernando ba papa na biso sikatenda ba paix en son âme ngaye ba pasteur malunga bokenda wapi pasteur ba wuti na peso moto peso zali osala musa no bien pasteur na biso ba wuti na peso moto peso zali ba pasteur malunga boza wapi bate bele babike no so monike église wona yebana beta kara ba église wona yebana nde bat ba olo bangate bate be babike no église o yebana te nde ba vrai ba pasteur to te lilo bana nzambe te ba to repentance te ba to fin du monde te ba to boye yimo pasteur de c'est le bangabi ba pasteur belé to mona ka bango na ba boîte ba pasteur belé fo bote na ba whisky likolo ya cher ata kutu nzamba bito jijete me photo ba mabe sala mi photo lo bango photo dénoncer mais oui photo dénoncer photo lo bango. Merci beaucoup na balandi na biso sur na kata la Nzinga TV chaîne invité chaîne actualité quand on est Sarabino Francis Moté Chendo moi na ba maman na lela ba maman makasi na lela ba papa makasi donc zaki li solo to soli par rapport ya ba dossier ya papa na biso pasteur Denis na se basé vraiment trop na ye pour makamu pena o tozo mona photo lo bango na kangaki pena na kangi na kokite madame na lo ba pona se défouler
Moi, je faut pour se défouler. Attends, film, on a oh, il y a Satan, on a boé, film, Satan, toujours comprendre, film, mango, toujours batté. Enfin, t'as pas sur le bac qui on a, il y a faux prophète. Tant que pasteur incarné rôle, moi, Satan, pour te battre. Tika muto masumo incarné, tika muto ebinzambe te incarné, tika ta pas incarné na film, mango. Tout on a qu'à pour mbongo, mbongo oyo. Merci beaucoup Tigana Vanessa, maman la reine Zinga Moulin Vencedor, Mosa Makasi, Mosa Longa Betumba, 2000 personnes, 3000 personnes. Maman la reine Zinga Longa Bangoka a dit bactéries ressources la japonaise de 5 fois, maman plus Ikoko de les grands jogos logos Konga, les grands jogos logos Konga de Nta sopa Cristiano Ronaldo di sopa Messi, a sopa même Bakambo. Tigana Vanessa. Mon ami Mozana Kata Berlin, Tikana Vanessa Grec, un autre madi Yoral Mumbe, les 4 fois maman de Maman Kato Kunga de Atlanta, dit Maman Kato Kunga de Atlanta, Maman sociale, Maman Kato Kunga de Atlanta, de Tali Moso Kumisinzambe, Maman Boboto, Karanenge Zaradi, Tikana Vanessa Lissus, Wane Ratarate. Maman Marie Kitoko, Maman Marie Kitoko, moi de la fin d'année ba pasteur tozo nganzela. Nebi ke belé, satako yaka pa bundisa ba pasteur, satako yaka pa sa mabe pa longa pe na tango suka pe to lubaka yango. Ba pasteur ya mabe ba kozala ba faux prophète ya mabe ba kozala ya bien ba kozala ya malamu ba kozala. Yango tozo sa ba pasteur na kata la Nzinga TV tozo nganzela. Tozo nganzela to sa musana na biso nzela po za ka lukumu ya Nzambe. Quant à moi, Francis Monté, sur nos garçons de liste, écoutez une émission, Beta Biloko et Mbalasima. Merci beaucoup. Aïe, maman oyo ayebi kofana na bana, maman malamu, dala evandeli na ye, mwasi ya motema pembe maboko pembe, la reine Nzinga, maman ayebi kosolola. Balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga.